bandeko oyo nyonso baolanda biso na réseaux sociaux tozali toujours kosala continuité ya batémoignage oyo nzambe ami révélé kati na ministère oyo mpe na bomoi na biso tozali kocontinue toujours série ya bitumba oyo evanda na makanisi na biso ngai ndenge na bandaki kovivre nazalaki mpe na bitumba makasi na bomoi na ngai nazalaki korealize yango te omoni ndenge nazoloba toujours nazozonga na ba place ya bamama toya na mokili oyo na bamama nzambe ntango asali Adam na Eve ntango aye kolobela bato na mokili alobi na nzela na mwasi nde akoya konyata moto na Satani yango ntango ozali mama mwasi ya solo nde mwasi ayebi nzambe na motema na ye mpe na makanisi na ye mobimba ngai na bojelesi na ngai naye kosala illustration moko boye navandaka nayebaka mama na ngai kasi papa na ngai azalaki nani navandaki boye mama aboti ngai batiki ngai na désert nabandaki kolela na désert kote oyo mama kote oyo papa oyo abota ngai akenda papa oyo ya mobokoli na ye kofanda na ye azali na ndenge na ye mpe abandaki kotalela ngai imagine ke navandaki na tata moko ya mabe imagine ke navandaki na famille moko ya mabe me lelo nazali ndenge nazali boye te nzambe merci mpo na kobongwama kopesa ngai une nouvelle vision une vie ya sika mpo te nayeba yo nzambe mpe nasalela yo malamu naye komona te nazalaki na baproblème mingi ya makanisi na entre 2000 na 2001 nakomaki kose soucie mingi nazalaki ondire motu moko me badocteur médical baki koyebisa nga balobi yango oyo ozalaka na susi ngai te nazalaka na susi te me naye koyeba eloko oyo boye mama eloko moko alobaki na ngai te osalelaka bato na mokili malamu me na mokili oyo ngai nayemba papa bato batraite ngai na ndenge moko ya mabe na kosalisa moto boye me moto akosalisa na ye ngai te donc nazalaki koyeba te na Bible olobi boye na Ephésiens 6 8 elobeli biso sachant que chacun soit esclave ou soit libre recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien yango esengeli kosala bolamu na bato na nzambe esengeli kotraite bato na nzambe malamu mpe namoni te science médicale eye koconfirmele biso likambo oyo balobeli boye te science médicale ezali kolobela biso boye bamaladi mingi chronique et système immunitaire ekoki kozala mingi résultat ntango moto akokaki te koadresse baémotion mpe badouleur émotionnelle na bomoi na ye na mokanda na proverbe elobeli biso boye 14:10 elobeli biso motema eyebi makambo oyo nyonso na malamu maladi lokola stress kozanga pongi na butu olalaka te susi omoni likambo ya susi balobi ete vi na yo bato balobi oyo bavivraka na kanda vi ya kanda mingi un homme colérique ngai nakola na maboko ya papa azalaki colérique papa azalaki mutu na kanda balobi vi ya kofinga na ngai nayeba kofinga bato te vi ya kofinga vi ya kolimbisana te sans pardon bolingo ezanga na motema na moto na vi na yo ndeko méchanceté motema mabe bamaladi lokola bahypertension bamaladi lokola bacardiovasculaire ya bamaladi ya mitema bamaladi ya diabete ya cancer mpe bamaladi mingi na bomoi oyo ewutaka nde awa dépression mpe baproblème mental yango soki oyambi yesu kristo na motema na yo ndenge asalaki bomoi na ngai le même esprit oyo esekwisaki yesu kristo na liwa esekwisa moto moko yafandi na ndako aza kolanda biso mpo ete oyeba te oke kozwa bakisi ezali solution te solution nde monganga na solo nde yesu kristo mama azali na makambo ya kobakisa mpo na to clôture biso toza na ministère oyo ya bombabomba mabe oyo eza témoignage ya papa ekombolo me azokata yango mpo akoki kosala yango eloko apasa na vie mobimba akosala yango te yango ngai nayaka nde komoni nga mpo
naza soutien mpe naza extension na ye mpona yaka kozala pembe na ye mpona apesa makasi mpo makambo azoka eza makambo ya solo ndenge aviva yango ayeki kopartage yango na ngai ayeki kosona na ntango sona ngai ezalaki mpasi na ndenge abela to balelo aza na diabete diabete wana abeli te na tengo mpo lelo ezokende me ezalaki azalaka na ye na vi te ndenge alobi yango bataminganga bakokompagne malade ozoya ne bastress ezota ntango nyonso na likambo soki oza na bemotion ozala makambo ebele olobango te na vi obombango kati na motema na yo ekolukelo makambo ebele oyo osala na vi mpo elukelo bamaladi ebele mpo bamosusu mpe bamiboma bango moko mpona oza na makambo solola te moto azola na ministère oyo sikoyo soki esika afandi oyo aza na baproblème soki oza na cancer soki oza na maladi moko oloba te ntango tozoloba tuna nzambe esimba motema na yo place oza nzambe akosala na vi na yo kanser wana ekolimbwa mpo tobondeli mpo na bato nzambe asali nga grâce na kati ya ministère oyo nabondeli mpo na bato ya sida bato mibale sida ya bango esili mpo nini tobondeli mpe bayambi yesu yesu ke ozali koyamba yesu kati na bomoi na yo mpe kutana na mosala ya nzambe oyo ya ministère oyo nzambe akosala mpo na yo eza histoire ya vie ya solo eza makambo ya maseki te mpo ndenge azalaki nango makambo alingaka bombamaki nde ekofungola ye mpe ayekomiyeba yango ministère eza bombama mabe témoignage oyo mpo edifie motu moko azolanda yango mpo akangolama abikisama mpe azala libre na vie na ye motu moko aza na hôpital oyo azolanda message oyo atia leboko nde na motema abenga ye so na motema nde nzambe akolibere mpe akopesa ye guérison na ye mpe akolibere mpo délivrance ya solo mpo amiyebi mpo nga mpe na miyebi tokutani tosala nzambe mpo motu moko afungwama na bachien na oyo ekangi ye mpo azala libre asalela nzambe mpo ayeba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi tokomi mbala nsima babai oyo ezali journée na biso ya lelo toa ntango nyonso na priere oyo lelo toza na kati ya intercession toa na fin du mois na biso ya kobondela yango bamessage ezolanda tokomi mbala nsima babai